Melina aye lelo ntango esimba mokolo kilometre mibale nsima na yo ozonga ndako nakolela vita likando emoso nanga ezali teke mabako nanga ezobakiselanga makasi ya kolandaka yo la vie est pas chère, tendresse ezwi ya mabo yo fungola prison na yo kotisanga vie aomemi fungola nani yako libere na evita Clément Mambou voilà voilà yo lenga faire abanga héritier ou comment? Non, au monde biso de marque aux abanga héritier. Non, ngana banga mututi. Do yeba le longa na banga ka mututi. Na banga ka bena mututi. Voilà. Ngana shinaram. Parler. Ya wi ngana shina. Parler te bo komate. Verbal. Atanga tika mamba komate ko. Yeso wa ba na studio coach na audio. Mike Lokamba. Vladif Galvanda. Babilo ko fa lo ba wote yebo mzobisa bilo na poto. Ya ada audio. So alinga bwaka shipekisa tuna meponi otsani bokomele makoto yebise shipekisa ba c'est clair mutu wana eza ba cuisine interne eloko atanga ki kombo ya petit wana ozoloba eza par rapport ba mission musuba ma kosala ba mitia na place nzambe kingandi tokenda na bandu tokenda kokanga ye on ne sait jamais quand nzambe ya la rencontre biloko kenda ba ni bokenda kokanga batu nzambe ko mona siko boko mineti boko mokoma ba petit dio boko wana pratiquer ba etwala batu bokanga bango eloko nza preza lobaka na sosi wana ba lobaka loko wana elaki kilomètre ne condamne pas yoka siko c'était si important président nga siko amonaki tango mususu peut-être ba biloko yo ba ndeko na biso ba mona ba komi ba nzambe ya kokanga batu kanda ya nzambe tango mususu il frappait bien yé né grandi à Matadi en Tanzanie fait fond là-bas. Oso comprendre. Tozo ke malé. Mwana wana tanga yaki bazo yembise ba kobel. Bazo yembise ba yambo. Atikala ko yemba na mututi. Et puis azo leka na télé pour avantage ya produit ya Jaribu na ya mafuta. Soki botie tembe ande ona biso mobali boyebisa ye abimisa zizi na suba omona zizi mwindu dosozi zizi na ye mutelongi okomona ondire ba tala bolimbisa ngako bokata na makambo mambo zoloba ngana zoloba na yo zizi mwindu yoko ngana zoloba no yo tozo kende aza pembe ande ona mobali loba ndeko yaka to suba na urinoir awa totala ba pistolet totala grenade tena la lege muninga na volume ninga koma ba koke rien olobi na yeke totala ko kose poso bi couleur okete loba ya la sope na pisaka omona akokanga bena zizi omona ka maya pambe lobima Africa Elengi TV bo s'abonner www.africa Elengi TV bo s'abonner ebele elengi ezali babi mikolo tozo bine elengi ezali Africa Elengi TV bo s'abonner ebele dans sol olinga mona maninge John s'abonner na Africa Elengi TV oyoka masolo ya kitoko ya solo ya ndembi te ya aubergine te ya pilipili te ya solo gros bisous à tout le monde Africa Elengi TV elengi ezali mingi tolandaka pe Africa Elengi ya Mike Lokamba place bilingi ezali oza parole à Tour Mada babu maga nabela betani ya betatoke ya betani awando ma betani ya betani tabela tagadaga Et voilà, bonsoir fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout, à travers le pays, à travers le monde. Restez encore une fois de plus
branchés, scotchés en même temps sur nos antennes. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue et par vous, une émission bien sûr qui vous ressemble, une émission qui ne cesse toujours évidemment à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Comme d'hab, moi c'est votre humble serviteur Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, autrement dit les Terminators. Aujourd'hui, comme d'hab, je vais devoir, n'est-ce pas, recevoir notre invité. Avec lui, nous allons quand même parler tout sauf rien. Il est déjà dans nos murs, hein, mais avant d'enjoyer, je me c'est que n'a pas ça déjà, mbote n'a pas vrai. Il y a Afrique Elengi TV Mobimba. Là, je commence par, n'est-ce pas, Jean-Marc Kabunda, le patron crédible, Jean-Marc Kabunda, 520 gigas. La PC Bambote depuis France, sans oublier na Avalopine du Tour d'Europe. Papa na Gigli et Alrosa. Mesdames et messieurs, je suis avec Motoama Kambu. Il s'appelle Marc Cause. Il est là. On va essayer quand même de parler avec lui parce que ça fait bout de temps. Aujourd'hui, Marc Cause, il est déjà là. Voilà, en pleine forme. Hein? J'aime bien. Les Marc Cause a bien. Voilà. Peggy Bokele, je te salue. Merci de la réalisation. Voilà. Merci. Merci. Je pense que bateau bazana bandaku ba betima boko pona yo. C'est peut-être ba mikolo bazomona Marc à chantant et ça là très très bien. Bonne santé. Santé, je vais très bien par la grâce de Dieu. Mon santé n'est pas côté. Donc sur talingo mon nege muto auti wapi. Na uta wapi na zana bino to za bino to za. Donc nous le bakino. Je suis le guitariste, c'est le mieux payé. Donc bazo futanga bien salaire vraiment ça les colons ma casse. Il y a un monde dans le raté toujours sur la parfum qui toko zo mon propre. Donc tout par rapport à bas donc zo l'axe niveau dans mon sous salaire nanga ça qui toko on a remercier patron nanga les padres Jésus de Nuance. Pour vraiment on a eu biso tout au la élection orchestre to bandela qui tout ça là qui benag no élection salama qui orchestre tout ça qui va poster tout là qui dégradé. Il faut pas voter les sous pour ozonga les sous na gatani. Ba si ba voter qui déjà. Ils sont dans même poste ou te poste nanga balobi kuna ba sala élection ti. Et kuna ba simiongo ti. Na sala lokola na lokola grand poète Lambert. Donc ça poste mo ba gouverner maison les belé ya zali banga mungwa. Yo vanda wana. Donc ça poste wana o le pas de kuna ba sala ti. Donc on a remercié le patron pour que Soudan à Soudan standard. Il y a élection, il y a élection c'est une information. Donc c'est bit à quoi? Trop de départ, tambola na combo ya faire égola na ndenga mabe, ceci c'est là, et ça là qui en habite en fait. Bon, et là ça là qui wana, et c'est le route de Rolobati, wana ça cuisine. C'est pas critique de bazo sala keno bolinko coffre faire égola, azo bimalibanda trop té. Biso kofa président ça bo ça père biso ça père spirituel, père artistique na biso. Donc il y a bomba biso na mabele o batu ba tala biso ba ebiti. Au montant to sali bongo et to tsaka ba poste na pona libela te. Ba poste to sala wana et ça rapona ba période mo to sala. So to moni ba chef ba sala gi be mo trop. Donc sengi mutunyo soté, mutunyo so na droit. Ne to moni ba élection même na mboka na biso yo sala mo na gena mutunyo so tsapeli ba ba pekisi mo te. Ya na 100 000 na yo tie. Ezo mo kamba so kangi 100 000 no ko boaka ngunda kuna. So on les langue yo moko kaka donc ya makamselo yo na on les laté parce que na force na nga na bi ke ba voter ngai na bimata sénateur. OK, c'est bon. Kitoko makasi na linga muto wa tsaka liga na mo amindi maka yango wana o ngaki no mutu fo o se contaka na yo moko pour la capacité na quoi. Donc c'est ça basala élection tant basala élection masananga mabuma bas il abimi chef d'orchestre pour l'instant il muta simbi côté chef d'orchestre.
Et puis Nicolas a zongi quand même pour Senaye, donc a renouvelé chef à répétition. Et puis disciplinaire, il y a là qui na Oulu. A Oulu, Ritindele, aliagi et Mopao. Donc on a côté discipline, si go, Moutazo Konsango, ça Ritindele, Banangu Bararabo, le monde des airs au Koufa, Banangu Bararabo. Donc on a Bisso et ça au Beba. En tout cas, félicitations quand même pour Ferregola. Merci, Maglo. Bon générique. Ouais. Donc, à cette émission générique, Moïse a très bien. Ouais. On doit quand même féliciter Ferregola. Ça se passe comment avec le générique? Le générique, il est là, le bateau quotidien à million. Tu quotidien à million. Na biso générique na biso ça ressemble à vite, s'il te plaît. To yebi wenze wana te. Nazo koloba. To yebi wenze wana. Basomba, c'est pas le banayo. To yebi de mettre Gim Saloba makambo. Manalo ba ya biso. Na bano ya biso ne to sabo donc to tu ko se sentir mal à l'aise na ba view na bino o mériter ou comment par rapport à d'autres. Yo kanga nazo loba. Omoni batu misusu bazo comme ça ba view le rôle to mona na ba université les points est sexuellement transmissible. Donc muso agenda ki ba niati kuna ba tele ba point. Oh te yo mo conscience na yebi nga na tanga ki kitoko. Na tanga ki kitoko na mériter makambo na ngai. Omoni biso do sala lelo vraiment na moni bien na non. To quotidien ba million donc ça li plaisir ya ko sakana te na ba fanatique na biso moko bana les padres na ye moko patron na biso mikolo bazo benge Pal Zuria watu kwa watu amemiso na tokyo yana mboka ni Zuria te otala ka film impress ni organité bon motenga na kemba la moko ba kepi na bande ko lo atati fali pupa oza bilo fali yebisa yo nana zo yebisa yo biloko wana oyo ngo changer monde non batu musu bakoti ba biloko po libande bimi po ba libande ko bando ko finga ba bisodi au monde to bwakeli bango na wifi donc ozo mona libandi précoce et mala moko wu batu musu ba ela biloko po na libandi te ko yango te boseka ki biso te nani libandi alongo la chapeauté lelo siko moni makambango o ya look ya ba pas zuri o moni ngo bando beta makala ezonga pe na kini grand prêtre ngwendo ye ba vansa ngo ezo luka mutu te nana sala loko awo biloko te sala to sala mo analyse mo ke bimiseli biso générique première classe on a félicité tout le temps Ferregola Jésus des nuances et bima qui bien mais l'air kaka fali poupa a lancé quelques semaines tout le monde balamoko a commis ko kitaye a ko perdre ba valeur na yé même maintenant na internet tout le monde ba fallait l'équipe aujourd'hui vous parlez beaucoup comme dans millions c'est bien bon mais je dois quand même t'informer qu'il fallait pour passer déjà à 3 millions de vues jusqu'à présent et ça là comment vous allez qui bien na marché na marché des disques muninga zala quitté là muninga a lancé et bokitimba la moko yo segisanga yo omoni bato ba bimise bana biso eloko loba na kutu tango bimi e matinde ku biso omo eloko bato bazeli soki bazeli mutu moko boye ami mona kasa koka na biloko tu abimise eloko meli mai tanga meli mai boko mbala moko siko esali su biso remontada na minute toza premier na trace to bandino na trace kitoko o ya trace ba sela no biso boza trace wapi boza premier na trace wapi to na kitoko na Kinshasa local voilà kitoko est local dit à Kinshasa oui bien sûr pour préciser na préciser na bande rapoto que ba roboule peut ça libanda eza trace ya oui non trace eza biso te bien sûr mais bazo en fait bazo propulser des pays Congo na biso na Congo ya Brazzaville alors c'est-à-dire boza premier na trace yango yokananu e bandana on baloba la charité bien ordonnée ça commence par soi-même donc yo so bandimi to yo loba bo album on a Djibouti zo beta makasi te o beta makasi de fo bandana awa départ na biso to sala gango awa makambu tu ndenge bandi awa ti e décoller kende partout à travers partout ndenge zo kende et ya déjà bon départ et puis mais bat passer sondage balobi aujourd'hui so basali batambola wana eza sondage par rapport oyo nazokomisela yo na bandeko batala biso so basali sondage ya ba générique Fer azalaki premier mais Fer akiti aujourd'hui Fabriga ça au top premier Fali c'est deuxième Ferregola troisième quatrième c'est Mondibu c'est quoi bango comment on a isa batwana en fait c'est faux ou vrai
nazoloba mambo zoloba na toya ba championnat mongo te bongo ko sangisa biso ninga pour na madesu nengo. Par rapport il y a non au dimanche Ozo tambola sur le terrain. On est bel et bien sur le terrain. On a zone dimana zo mona ezelo ya Fabro. Nzoto yebi na gas lokolo yebi na te zongo eloko wana. Bana ba coré na ba mongo ba la maïso Fabro. Lokolo yebi na te ya la nzoto yebi na lokolo. Eloko mo nengo wana. Ozo bon. Biloko wana ma kafu. Petit concept à clip et puis voilà. Vous comprenez? C'est le roman que tu dois moutorobo yati. T'as la biso le padre. Biso de véhiculer message à mon ennemi. Bino ba journaliste c'est bonne ko condamner biso des fois. Oui, na bi jour mususu. Ça na kuna loquette siko bomoni générique tolobi batela. Batela les messages. Batela. Omoni nde to sala ki te tayer azotonga abatela cop ozo lesay. De yoro ba lokamba batela lisangu. Pour yango mudele sawe sala ko ba fait ça c'est tambulo na nzoto. Ozo comprendre. Faut battre la cob. Tout le monde to tsaki tayer azotonga. To sisi tayer omoni mukatimbila na nzela. Cop na lera yango wana. Taxi meno ko tsika ilunga. Oui. Donc to véhiculer message batu ba batela. Batela wana batela yo batela mutu na mutu batela cop na yi. Journaliste batela lisango na yo. Koko doni batela ba mokota ba ndumba ba batela ni. Abatela ba poudre ça ka buna kitoko etirer ba kilia ba ya. Kindumba yo ngo boya ngo la film yezo ezalaka. Yo ngo néglige bango. Yo na yebe na kidiba boye mena na mera azana période mabe lokambo ko mona boye oluka baba. Bo wanga na bango tina suka boye betego. Oh. Mais oui. Yo biso nyoso. Bon ba bote ton na boali ba yebe so ba yengu na ba ko mona bango. Kolana ba biloko na te tina ba noko mona ba vitrine wana ton na ya usala te. Oh. Yo so mikili na no olinga mo imbala mo. Olega na nukuna. Oleki na nukuna ebi voilà o si salon ke manzungu. Maman la yo sa botala ngo kala ba chombo de. Mona ngona vitrine mena bo. Ba yero ba no ebisa biso bo ke ba yero aussi la bo so ngaki sasa le lodi. Mais on s'a ni le hôtel la film goûter là. Nyo so makambo wala ba de passer madame oyo ka boye. Azolo ba qu'est-ce qu'il fait là? Excusez-moi madame, mais ça va nostalgie, va peut-être besoin de regarder des calata ou de yé, tout le monde a billet au total là bas filmer, là bas chombo tout ça de manifester. Et c'est les gars là. C'est le cas. Parlons d'autre chose. On a tant d'actualités aujourd'hui de parler avec Marcus Motamakambo, donc la bouche autorisée de faire Egola, Jésus de Nuance, Kotazali n'a pas essayé Bamboté. Palzuria. Ouais. Voilà. Comme le padre Epemina Mouké, Nika Epemi Mikolo, Palzuria. Alors, aujourd'hui, Tomoni Bersimona au sein du groupe de la team Wata, de Héritier Watanabe. Bon, perdre ne bat pas ba voix ou bien décor moko ezalaki na sima ya J7 et pas ya Ferregola lelo to se retrouver en et pas ya ndeko na biso Héritier Watanabe. C'est dit à quoi? Parce que bon mon qui Bercy a comment qui produit fini peut-être ou encore ezaka sabotage. Non. Eza kutu bongoti. Eza par rapport déjà Batuba et Bagno avant qu'on t'a pris ça longueur orchestre. Non, allongate, vous pensez qui est lettre et suspension indéterminée, c'est-à-dire ébanité. Lettre indéterminée et puis mon tout temps à salle accusé de réception. Atinda le logo na moroboy. Oh, azong sara déjà. Azongi sara logo. Batuba et Bangotin. So Batuba et Bandé, moi très bon. Ngana China Rambo. Voilà. Ngana China Rambo. Par lettre. Ya wi ngana China. Par lettre est beaucoup maté. Verbalement. Attends, tu vas commenter comment? Je suis au studio de audio. Mike Lokamba. Ladif Galvanda. Babylon fait le barote de Mzobisa Bilo na Buto. Il y a ada audio. So alinga boaka shipeki satuna mais pour ni otani boko mele maroto ebse shipeki. Combat secret moto. Wana eza ba cuisine interne. Zamba limbisa to tiki. OK. Ozo reprendre. Batu ba yeba ke non asi alongwa kala. Tanga longwa kana ye. Et puis voilà, orchestre quel nga qui ekunate. Orchestre quel nga qui ekunate. Alinga ka songa place moko boye. Place songa boye bi. Alinga ka songa kuna. Donc yala ka soki to batune balobi ke non. Félix Oisé quoi. Kunate. Wapi, détail biso si. Alinga songa côté kuna gena bagena o mikatele fumbo kuna na yebi orchestre côté na maison mère. Na tanga ba kombote. Na maison mère. Ninga zo tanga. Calculer do selo calcul ne pesaka lokola.
wata azwi bango talaku trop etikali yake kangango moni calcul ala nango bato bayeba siko histoire vraie yesu ko ala na concept wana kuna talaku atikalité trop ezali il faut nazonga na gende kokanga biso to moni biloko bongo carrément il faut to éviter na musika to boyi ba surprise po yambala liboso ta sala biso surprise wana boîte noire ebima asala ki biso le wana tout européen asali concept wana enta kute na ambiscade wana moni côté kuna pe bala bata kilo bravo ko libérer ba mbongo e ko misiko yo mwana yango mona yale basundoli ete ala da sa longo ki da bisi makamune côté kuna basundoli donc atikala ki yemo par rapport ya calcul na donc si na ça vino ça donc biso to yebi depuis kala ko ta va kota de ani asa kitara biso donc vérité li kamango ba bayi ba talanga donc c'est tout voir Bercy ils ont manqué binoté na kati ya G7 ils ont manqué biso te po to betera 4 minutes vone zala raté to beta ba papa soda pourquoi bino monde bosala ke na zonga bofutela ye opesa mbongo ya lopango pardon mbongo ya ndaku mbongo ya loyer bopesa ye mutuka po azonga non omoni président na biso za président wala mutema mo na ebiti président na biso mutema la nga tuka na ebiti lelo ta wa matama wana misu minene wana mavondo agenda yikuna dodo ebise koto kei wana petit matama wana oma bano bo oma munene bo libundu non on arrivera donc tu parles de Chiquito ba kombo wana kotangela nga na ba mission te bo sala nga ba promotion pour la nga so na sala mission c'est faire rigola faut kombo Jésus de nuance yango muteza la na pointe patron nga bakomba musunga lobana ka badage bino botsaka bakomba batu donc nga message nanga soki ki et comme na ye moko le concerné ayeba ki non eza makamuna eza mamu disposer batuti voilà petit wana leka ba permettre atika afinga maman aboti président na biso maman Marie so abota Jésus de nuance de biso ba marka uzo ne tozate nde biso ba marka uzo ne tozate bena na biso donga to sala sigo wapi ozo comprendre batindi nene bisaki bango ba mouvement na ba okende omona batindio ba bebisi lo bena place okutaki ba yino ti au fond ali kota suga voilà on arrive avec Koffi Olomide c'est monnaie à la rade et ça rendait c'est monnaie comme gars et comment dire ya motozala ke mosongi na ngai mamala na ngai ça ba sala kutu remix yena Koffi Olomide melina Singa makolongolo kilometre mibale nsima na yo ozonga ndako nakolela vita likando bamoso nanga ezali telke mabako nanga ezobakiselanga makasi ya kolandaka yo je suis poussé à vie epaluche bato tendresse ezwi ya mako la prison na yo kotisanga vie awa memi fungola nani yako libere ngai vita Clément Mambu voilà voilà yo meme lingaye natikali c'est digola o resona ngai do yo banu ya insecticide do lo babengana petso na ndingo ayela bongo ayela kota yembaka nzembo moko yebeso la question ko komana ko tanga ayebiti talaka moto na pa zangisa banzemba bateka petiki taluka ba mo grave yeza mwana mboka tete zati ah bon babengani ko bengana siko lelo zo lega na ba télé papo afulanga peti na ngai boko bomaka ba carrière na bino nazoloba reconnaissance non mutakoyi ko bunga omoni ba péché mususu ya bilo mo ya olimbisa ngoti o comprendre yo pe mabe o sala ba musicien na sala oui naza fautif comme bango pe baza fautif orchestre moko te na nezangisa ko finga moto orchestre que na défaut na alors naza na défaut te naza na réplique eza défaut te pour orchestre les zo finga mutu kaza PD eza réplique non les ozo loba na mutu makambo leka on peut pas na keka direct les loba ke non mutu wana za PD par exemple eza réplique to ingé bon tango mutu wana ba finga biso bomona ngo siko bazo kumisa biso ba finga biso omona na télé te omona basu ba kitariste na bango bino boyola bomona ngenga sala te omona chaque orchestre comme la guitariste na liboma yeba créer ba guitariste ne moko boy non nani guitariste mo ko tanga ba komona bango jino lia guitariste o banga ngana na comme no makauz nganga be ko maye jino bio banga il faut lire 100 petits ya mikie na fela bolimbisa nga bona terme non vas-y je t'en prie amega ou ça
petsa liboso bakangai 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 bina balakse na TV bale bakangi bina bo donc na biso yo kama makamba ko sela ezala ndeni nazolo bano kaka ezala ni na ke expliquer le wana omoni ke ngana za difficile pour muta ko malolanga nazo remercier non papa chéri anniversaire nanga ute ko zala Mike Lokamba okoya papa chéri nazo déplacer okoya papa chéri to fandela ngo wana nalobi mama ba fela eleka ndenge nini osomona mutu te akendeke banganga tu na nganga ko malokola ngai nganga ebisi il faut kolia 100 petits ya mike ya mibali na fela ozona nanga te alinga mataka na première petit kaka bobulo nde mapinga bakoya na ye ozomona siko babiloko ndenge c'est sérieux oui c'est sérieux bomona ngona beleka partout bakanga mutu yo komona nani nkomona nani na ba niopilo kwa mundweri ozomona babiloko wana eza babiloko moko boye o bino fale bo italaka ngo bolakisa keno mokili keno toza ndenge moko na bango baleka bafinga ka et voilà orchestre tout bobimisanga te tant ou talobana nga kena kama fani na yes celui-là il insulte seulement bango tout wana orchestre nini eza wana ezangisa ofinga moto te tangela ngango wana tangela orchestre moko nde basala wana ezanga pena kofinga voilà tangela nga voilà on revient à toi Marc Kauzo merci na bandeko tout batala biso donc bozala toujours branché Marc Kauzo appelle Sarabino pena makambo o bolukaka une émission pas comme les autres donc on est là avec Mike Lokamba 3 fois Moussouk c'est les Terminators je vais devoir bien vouloir nape sambote na Yolande Malula na Suisse Yolande Salangasine Yolande Malula kala isa sawa ya soude migolo voilà nape sambote Salangasine na lubiga Salangasine et merci beaucoup na Jean-Marc Kabunda 520 giga boss crédible et pourquoi pas na Willy Mouchene le véritable code David Ilutete Gaucho mon ami l'ami des boss et boss l'ami des boss et boss David Ilutete Gaucho na bande ko tout bota la biso en ce moment Mama Paradis na France je te salue alors relation ni bozana actuellement na héritier Watanabe parce que toi qui moi mboto mbotezali ba bras de fer ndenge na akomiku na bino mutema sali moi pasi parce que balobaka wazaka loba yango na lycée moi c'est atokaboni na ye olinga te ke non olinga te mutu msa azwele mwasi wana olinga akende asouffrir na ye eza lokola mwasi apola mbula mobali mosusu aye atie parasoleil ou bien parapluie osepea nango te alors bino bo esui bino wapi soki lelo azo émerger mwasi onga lingaka boma yo mwasi onga lingaka boma akato na liwa mais oyebike explication ya la orchestre na ye ninga zane para biso de yebike na asalongwani kala relation bozana entretenir et héritier relation est très bonne bozo bang héritier bokoka oloba mambo héritier te bozana ba réserve faire banga héritier ou comment non omoni biso de marque oza banga héritier non ngana banga mutu te do yebon lelo ngana banga mutu te na banga ka bena mutu te na tala mutu ngana le problème wa lukinga problème moko boye na moni ya problème réel lukinga déclencher makambo ngana na mutu makambo keba ba olimisa wana boss live ngane na za boye nazo yebisa yo ngana banga ka eloko te wana boss live et puis na benga ni loba nini ngana za répliquer donc so mutu asenga likamuni na ko talisa manduke pa na ye on se comprendre nga so mutu asenga loko te l'occasion de rien et na télé boye na bando sala ba n'importe quoi ça peut jamais se faire voilà et puis bras de fer au lobana to sala en base de quoi en base des leaders non ma monnaie on va avoir dossier à Bercy que non et ça les pour biso to kota ba mbutu non Bercy allez mutu mo ça longo que déjà orchestre na biso kala et puis voilà azo sala mangomuna nenga kero sala kuna ça n'engage que lui donc etali biso te ba Blaise créateur baza oyogi batela ngalola aboki bien félicitations ngalola wani ngalola c'est bongo so comme na dango vraiment na mona mozo biso de suite yezo salanga bima enzambe piment balobi yezo senga vandila de batsamu bébé live boy non kokite live azokokate en tout cas na studio ça va ndako tsiko mona ka uti ndako batebele boyo o de fo veki zuzungu ti boyo bide voilà merci d'aller mana uti mama bala makele lokoti carrément so bat bagangi wai oko suba la bilamba pourquoi beaucoup mikolakela batu ba liwa tomoni ligne de l'interview oyo faire gola salaki azokebisa Sankara
bon bato babengi yango monkérité toloba yango monkérité na ndenge ADT akufaki, mais du moins message wana ezalaki bien passé te oyo bato bazelaki faire egola akoki kolancer ata boza na babras de fer ata oza na problème na mutu na ka ya mutu akufi. En tout cas, il faut toujours jeter ba fleur ou bien présenter ba condoléances na ndenge moko ya bien. Tout le monde qui fait rigola na façon lobaki na ndenge bato bazoloba akomi ko attaquer même bato bazana pas si azo attaquer sur bandeko wana ke yo tigali yo sankara de kuta. Lelo mokilezo lobela bino ki comportement au besoin nango même ya présent na bino eza bien te. Non, premièrement ngalo bato ba sala goye ba concept les padres lobagiti. Bato baso on a ndenge belé moné na la gana jour émission bato quand même hein bato baso on a ndenge belé bayo ngamo na sala analyse bayo ka explication bien au moni patron nga asola logo ndoyi na Yesu Christ Masia Yesu no sola ndenge ça 5 minutes par ndenge parabole ndenge lisese donner no banani mambo no mona grand prêtre d'envers fil benga ginga ozo comprendre même grand prêtre Dani Segesege grand prêtre Dani Segesege benga ki e bongo no Rolando Bichubi ami tungisaki pourquoi les padres koloba montaka no Rolando Michuri donc za kuluto soka zoloba bakanisaki lobeli wana eza ndenge ba monaki mais tango bayoka ke explication ba comprendre que eza ndenge wana ti tout d'abord liwa ba sepela kana ngoti liwa ba souhaitaka ngo pété pona moto pour eza destin à tout le monde ozo comprendre wapi ba Livingstone baza Mobutu wapi ba grand bête Segula baza wapi. Ils ont dit un message près à Pesaki. A pu présenter nos condoléances. Chose au bango basa la raté so batu bakufeli. Tout ça là la guerre à la cause côté la bango, la cause c'est mère na banga dayaka biso batu finga. Président na biso ayaka ko assister. Bango ni message à condoléances les kata na mission na bango pour pas souhaiter maison mère zaka absent bazaka absent oui non absent na pays bazana na pays ah bas do ba kuisela bango bino muta me ko tsama kolokuna ti bolobela ngoti biso les padres kutu malgré tout ba combataka et malgré tout nini tout a présenté ki ba condoléances na et loko atanga ki kombo ya petit wana zoloba. Et ça par rapport à la mission Moussouba, on a sala ba mitya na place Nzambi. Kingandi, tokenda na bandu nous tokenda ko kangai. On ne sait jamais quand Nzambi alera autrement. Biloko kenda bani bokenda ko kanga batu. Nzamba ko mo na siko boko mineti boko mo komba ba pesidi boko na pratiquer ba toi la batu bokanga bango. Et loko nza presa lobaka na sosi wana. Ba lobaka loko wana elaki kilomètre. On ne condamne pas. Yoka siko c'était si important. Président nga suka monaki tang mususu peut-être babiloko yo bandeko na biso ba mona ba komi banzambe ya okanga batu kanda ya nzambe tang mususu e frappé pe alors muto tang mususu aloba ka badima toloba mama musique nde toloba na loba olobeni nga loba nga pe na ye olotenga kitoko nga pe na lunga lata kitoko na lega osali nzemba danger na kolunga na bambo chila mwina na bambo fautif na bambo nini ndule kenda ndingo wana monsieur comme moi spiritualité ki ngandi biso to kanga na bandu et comme siko nzambe muto apesa ba chance mutako kangelo ko nzamba salite ba to lo to ala nango et ça ba to mo uta pa nzambe ngano to ko simba kisi mo ne pa na ngai et simbi pa mai ko mozuli boma donc oh lo ba yango mo na nzamba lo ba toute autorité vient de lui même muta mystique soit que mystique ne to se pa nzamba permettre ki po ba tout ba genda mystique ba suko na ba fulu yango nza presa lo baki na nenge ya ba place important na moment on est important. Pour Moutalobango, ce n'est pas sans caractère d'écoute, mais c'est bien bon. Et ça, on a vu sur ADT à Kim pour que son homme repose en paix. Yokananu, et c'est là qui message moko boye, tant que tant tout ça, on a biso, tu évites à côté dans le secteur où il y a spiritualité, où il y a un Nzambe, où il y a toi la bavia batu, Moutalo babilo on a la télé, tout le babilo la musique, to bunda biso na biso. Et puis voilà, il y a un message montant, un message moko genom. A peine toi musu mutamone loro moko boy bokoye ba pe jamais on se comprend et ça bi loro moko boy bo zongone bato basoki ngoti les padres ne aza boy a souhaitera malheur a mututi a souhaitera liwa mututi même ba mise to na bango ba kendara liloba na presse ya la ra kinga na salibo ah maka uzi kinga na salibo ah OK bonne chance nzamba sungai ngana sola na présent trop na sola na présent trop donc banda bato ba départ et banda ba bonne chance et puis voilà non raté nenga ke wana
toke fandela kombo na ye nzambe azotalanga na likolo nana sa eloko wana te. Voilà, avant de passer ça, Marcos, dernier mot. Avant dernier mot, on a une petite question seulement. Marcos, comme nous avons chuté vers la fin, il y a un entretien à Bisso. Merci Nandingo, vous êtes vraiment disponible. Na bling bling, pembe. Paluzara. Système moni. Vous faites quoi, Babingan? Palzuria. Palzuria. Vous avez demandé banda générique. Palzuria. Le cœur qui était batela. Donc ça déjà décollage. Décollage. Ouais. Voilà. Lelo bandeko belé ba longwe et panabino. Monsieur Pe Bazongi. Ozo mona carrière par exemple il y a des quoi tu kolongwa mikolo matadien au périaki to éviter ceux qui entre faire gola na ma musicien ba musicien de bazar mabe to faire nde azar mabe de gola loba ke no faire andolanda moi sinaye bato eskizenga ngala loba na vérité ndeko na niris matadien aloba ke no alatisa faire na ba concert si c'est là ndeko wana azo évoluer bozo mona carrière na yezandere nini yozo ka banze mo beta petit wana bon ba olimbisanga c'est un petit moko moni ko yaki sasa pe na mukolo ya la kama yala na ba sekele moko tikala ko yaki sasa na gimukolo yala na biloko moko boyesanga kati biloko moko boyesanga kati la tsapena ke non donc o pera no mukatimbila oyo mba eza biloko moko boyesanga kati premièrement nazo mona ya zoleka na télé azoloba aleki biso tout azoloba aleki biso tout yé danger yé boye petit frère na biso obetaki soki 32 sa place ou te kuna bayembisaki ka bayambo bakobel donc na yemba mutu te na vie na ye donc mutu définir chaque fois na yemba mutu na vie na ye et ça Jésus de nuance le padre on se comprend et puis azo ganga yaza boye ayebi surtout kutana na excellence à tout batubona que je salue à passant le lo comme gouverneur pour tout père de gouverneur il y a Congo central le lo yemuta au intérim mbadu paix à son âme grand prix de mbadu atiki biso yé né grandi à Matadi en Nzanza au fait fond là-bas on se comprend tout ce qui est malembe mwana wana tanga yaki bazo yembise ba kobel bazo yembise ba yambo atikala ko yemba no mututi et puis azoleka na télé pour avantage ya produit ya jaribu na mafuta soki botie tembe ande na biso mobali boyebisa ye abimisa zizi na suba omona zizi mwindu donc soki zizi na ye mutelongi okomona ndike ba tala bolimbisa ngako bokatana no makambo pegi zwanga mambo zoloba ngana zoloba na yo zizi mwindu yoka ngana zoloba no yoka tozo kende aza pembe ande ona mobali loba ndeko yaka to suba na urinoir awa totala ba pistolet totala grenade tena la lege muninga na volume ninga koma ba koke rien olobi na yeke totala ko conseil poso bi couleur okete loba ya la sope na pisaka omona akokanga bena zizi omona ka maya pambe lobima yoka no ngana zo kemale malemi on se comprend to kenda na ye kuna epa ya gouverneur ayambi biso ayebaki te ke non ya koto orchestre na biso obite apesi gouverneur mbote gouverneur atali onan obebisi mwindu no boye po anini biso na tolala na oseka toyebaki alaka métier la mais oui gouverneur obebisi mwindu no boye po anini carrément toye kotela ke non likolo jaribu totika koloba boye poso bakangi biso bakraka boye tosala une semaine nde na kota makala bokokima bomona elongi na milongi mosusu alors atika ogangela elongi artificielle wana ya firgiki mo artificielle elongi mo ya naturel te ndolebino na ba momi na bakar non momi ozo totala l'anniversaire na ngate profil na tsekuna ozo mona kinsangalo aza kuna te bato bazo pekisa ngai ozo tala wa ngai kuta l'anniversaire te tali profil kuna te
ozomona mena bebe mikolo babenga ba ujana biloko na yaka na baoyo balupopo bazembe ba 1900 fonda 1840 wana baekipe fonda 1940 babenga ba mazembe balupopo binga siko baboli ujana ozomona mama na ujana do to biloko mo balobelaka te musique soko yesala nde vocal bien somo mutu aye na TV moloba ngai boye ngai ba momi nga bayokelanga ni te lukolo ba œuvre nini otika na mokili oyo ezosala makambo yango wana nde message. Donc on est ça premier avertissement la bonne côte profondeur. Na peso ka exercice yebise to kende ko pise nzela mo ka bimiselo okomona mwindu. Omona zizi ya mwindu makasi. Kokuna mafuta soko mego kozoka olonga ba poso. Atsa jaribu wana kuna. Omine kanga kanga tsu. Et ben voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Mot de la fin non pour aujourd'hui. Mot de la fin nga na yebisaka batutu ba bakino. Quand clip déjà aussi c'est une petite partie te azoni atate prise na biso ebine atambusa makambo non biso de ebine to gérer to tambusa lelo album tout meli mayo to bimisa nzela moko biso to le seul disque o ezo beta ti lelo na bato bimisa na bango album nzela moto bato ko féliciter vous comprendre donc et puis toujours préparer voyage na biso ya Cameroun d'ici peu de temps après avoir sauté aussi d'ici ka ko clôturer ba kermesse matadi awa to se déplacer rapide pour trouver na Cameroun na Yaoundé et puis to geno beta concert kuna na Douala et ça la bien makasi donc programme na biso ngona et puis na minute on a zoloba de Gaulle wa loba après ça lingaka moi sinai na tika ge lobe il fala banda courir kendaki lobi to kotala kana bango il faut la kisa moi si oyo bolimbisa pardon déjà pardon au moins makambo to suite changer. Pardon c'est bien ko limbisa muto za ko bosala likambote petit wana mao bango tout bakendaka na ndako wana kuna na maison mais oui osoko bon na petit wana risé wana ya mulai bango tout de ba na mbadi kuna donc lobby tout ça na dossier la bango bazo bandela test kuna neti mutu lokola de Gaulle ay bo bina te mukete siko ke na okeso chien ala mobulu ba pesa nzoto talaka bango bataka koreti na rumba osomona rumba bena cri mais faire a comprendre te ya uta 4x4 na ba mukulu président na biso grand poète Jibem Piana merci pour la vidéo je manque le mot le patron ya clan Wenge leader charismatique donc on a évité patron et le salinga balobi yom to antetanga oui j'accepte oui bolina wangana ezali bango qui est derrière toi na bangolo ya kosakana ti papa chéri binada motopamba. Donc je manque le mot à dire, le monde m'a validé quoi. Le monde m'a validé. Rien que quand on a seconde au salagi, téléphone est au calor à moto. Bon temps le pas draghi téléphone est kangami. La scène de vidéo téléphone est kangami anniversaire. Nga mon obi c'est que bilo na ngwela mikie. Faut que bakisa makambo. Oso obon. Oso dit maintenant batangouya bazali. Merci papa chéri binadam na ningo salenga. En tout cas ba ko bandela ba teste bano baye. Il paraît que bozo betara ba bambata na couloir. Mais on est zabilo romo ba le na TV neti bango ni basana na sulana bango bien. Ba kuta na chef moko loko ngana chef moko boye na ebinenga na luka kwanga na sala na nini ngana chef moko te yanzala o ya misa va mata yela mwasi na nga chasse sukali ndele ba kese ba wuti yala chef na bango ala bongo yela nga ni ba savon ba clean silaki nga woniga bilamba bana ba ba bon ba futa ba minerval mais boye pas le biso to la sympa ozo tambola na kaka nga mingi ba la bo okeno matango mutu kata mais tant que le YouTube le roi yebi marka ozo une personne la plus suivie il faut luka abano lo ba kombo na nge pourtant na yambaka bango bi bo mona mususu ozo ganga ganga na ebiso zo ke subo mona zizine mwini nde na ndo leka na ba émission Air News yewu ba tu na poto ba lo ba yewu to mona ene ngoleka ene kana ba YouTube non ba yebi ete non ba yebi ete so atse komone non ba yebi ete azana mu besu na nzungu fola malamba mabela beti singel mukeo yeni ni boy il faut non lamba ma voilà prévane to lingaki vocal batana mon bébé on est ça la yeta bim c'est vocal abatu bim so ça la visibilité pour na ko lingeleki trop donc ba bilong suto lo belango yot ba ngonga moko boy na ko bengo to sanuka pas de problème quelques remerciements na yo na ba vrai remerciement na zo singa non na batu en tout cas merci vraiment lelo première classe 1 million. Donc, les accords de Théo, point sexuellement transmissible, n'est commis. Donc, tout ce qui est voix normale, il y a bien, tout qui est molo. Générique, n'a pas un message. Tant que vous avez là, mon tailleur, azo batté là, clip n'a pas lobby, un message. Tailleur batté la cop, mon katimbi n'a pas batté là, taximen n'a pas tiré lunga, batté la cop na yo.
Et ça déjà message au album na biso epesi. Vous avez un message, hein? Bon, Bongo, Fio, c'est Ilungalandae, na Kikoso. Vous avez un message. La musa papa emba e moro alandaka mère wana ndenge nini. Osoko la musa ye otuna ye alandaka ndenge nini. Love ezalaka partout. Ye bute bala bango ekuta ye love na mwasi na ye na mobali. Boto osala nini? Ya mama bolingo. Oh, Zambela ngai yolo kamba ye. Merci beaucoup, merci. Donc album c'est bon. Clip pe et sonné kitoko par rapport à bandero mususu basali mfulu. Omoni générique ki batu ba beti loko la roga roga ni musique ya Brazzaville. Vous comprendre? Omoni batu ba bini badansa papa chéri akala. Mwana mama tusiko tele et l'autre chante musique est on ba 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 créer ils sont raté ba ba voler musique ba ba voler musique ba sont raté beso sala bilo akala lelo bino moko bomoni réalité makamutu ndenge batu wana bazo sala makamu na bango et puis remerciement sur moni mutasali clip azotsa ba machette ozo sa bon esprit ya kununa batu bazonga suko bitu bana bambeli oyo baluzolo bambi bapekisa bino ba artiste bolandaka ba message biso do pesa bobenga biso ba éducateur à masse pona yo image yo pona yo image fali asala ina clip ninga tieba machette bas pona yo ezo révolter batu na kikuluna mission na ngai oui biso ba éducateur à masse tango moni mutasi mbeli ko luka mutasi mambeli. C'est le moyen d'interdiction. Bon, quand tu as souga l'accès benage non ya za mwana makele la dinda na mai bo moni nenga dindaki ala kisi bino botala ngayo nena banero dinda adini nenga dinda na mai makele les ba message moi les messages concept bien na mona yango ah il se souvient de ça encore. OK, d'accord, c'est bon. On s'arrête ici, pardon. On s'arrête, pardon. Prochainement, pour les épisodes de Robert Tangano. Mingeza Roloba, mais tant des amours. En tout cas, on a remercié Batutu Batalinga Libanda et Mboka. Avant, Penana Bandana, il s'est battu tout vraiment. En tout cas, ressortissant surtout, il y a Tchangou. Ressortissant, il y a Tchangou. En tout cas, Nokolando Michuri, Nabokasi, Nokolando Michuri. On se comprend. Na Dave Fila. Et puis, na Dani Sekeseke. Organiser festival de Tchangou. Wana na mikili festival de Tchangou. En tout cas, et ça grande soirée européenne. Grande soirée européenne organisée par Nokolando Michuri l'éclaireur. Vous comprenez? David Fila et puis Dani Sekeseke. Oh tout le temps à son manager makambo wana tout baye bagé festival de Tchangou. La grande soirée européenne et qu'on s'en a date c'est le 17 novembre. Samedi 17 novembre, en tout cas, et aux Ala, de 20h jusqu'à l'aube. De 20h jusqu'à l'aube. Donc, et ça, dans la grande salle, palais de congrès. Grande salle, palais de congrès. Palais de congrès, donc, prix n'ango ça à 30 € à Pamba. 30 $. T'es papa. 30 €, pardon. 30 €. Pardon, 30 €. 30 € en tout cas, bah ressortissant tout ya Tchangou, au bassin en France, au bassin en Belgique, au bassin en Suisse, au bassin en Hollande, au bassin en Allemagne, au bassin en Londres. Bah festival de Tchangou, la grande soirée européenne et gozana la date, il y a le 17 novembre 2018 de 20h à l'aube. Donc dans la salle, oh bah moi la salle à monnaie wana, il y a palais de congrès. Bayane Belé, Bokassi, Nokolando Michuri, David Fila, et puis Dani Sekeseke. Pour nous remercier, nous y a Dada Ngwabana. Yadada venant, merci pour la vidéo, Salagi vraiment anniversaire. Et Salagi a bien remercié le président Jibem Pianamo Koulouaban Koulumpa. Monsieur a bêté sur marquation remontada. Est-ce que Bino anniversaire Nabino Mukonzaba Wenga Sola Rabino? Anniversaire Nabino. Je suis de Nyons, les padres Motopamba. Les padres. Ni Kaboronina, Mikolo Tobenge Pal Zuria, à Sola Rabino, point d'interrogation différent, c'est dans ma casse. Donc on a remercié les sources de Roger Mofouta de London, mon frère. Roger Mofouta, mon théâtre de Londres, on a repéré sa motte dans Costa Diomi, dans Londres toujours, on a repéré JP Mindia, l'homme de l'histoire, Bambo théâtre, na Tokyo, on a repéré Raoul Machoupe, Raoul Machoupe, pire veille à Kati Roger Kosama. Pire V4 Roger Kosama Wambo théâtre na robosa na te a Médé Mackenzie papa na Médé na zolandanga Ladi Galvanda Lionel Messi Ladi Galvanda mo ninga ya Crapre TV na biso Chirigola papa Souraya Bera dans le prince de Zamunda milliardaire en euros
papa na Warren Bera de le prince de Zamunda. Donc kala mingi te boromona Bera de le prince de Zamunda na kata kini bana kini o ba ora sanga Berado. Donc boye ba ke Bera de prince de Zamunda nzambe azotse loboko boromona ba misika nzambe voilà nzamba songaye voilà vous comprendre na kobosa na te Laskoni Munza na Turquie na saluer Laskoni Munza zolandanga et puis boss Luzadio Simba na Angola très mystique vient na général def defo matumona donc na habité viona na rosangi sagete pour vie o na habité idéologie forme makambo tout viona sur la petite na marka uzona za voilà et puis na kobosa na te dieso la mad in London Costadium o ya Métiol ne chapindi pindi le plein de grâce et puis li passa na ye Blaise Lomingo fashion Blaise Lomingo ya fashion na Lyon Francis Bozo international yebisa Flori Mignon à la Mouka na boagi pe bana mbali trop basi na yebi ke malolo Loris la congolaise bambote ya trop tactique wana kaku kitoki mosi pesa ki kitoko Nelly Bomei gloire yolang na pesa mbote tala ba komo mususu gardango wana fo luka lilimbui uba mamona mususu fo lilimbui Laskoni Mbunza osomona héritier Mobiala Peggy Joker et ça na ba division par division pour songa makambo na kokota ngo côté ya suka ba opérateur économique yo ba osana makambo wana na tikili bango dossier na bopanzi ba traiter makambo wana comme il se doit pour nga sona yo katali kambo sa rende grande instance nga za monte ba grande instance ba biloko mikie mongo ya ba société en tout cas na tika mongo ba diriger nga na za côté présidentiel merci on comprend merci nanito to fanda wana te parce que to niko amplifier mon to te ko to basala boye to si c'est na biso na guitare et ça la bien na lindanda voilà le temps a désannoncer l'émission merci à toutes et à tous qui nous ont suivis c'était Mark House l'homme de Makambo la bouche autorisée la bouche privée de Ferregola Jésus de Néance voilà il a tout parlé les propos tenus dans cette émission s'engagent que lui et on est là continuez toujours de s'abonner massivement sur nos antennes sur www.africa Elengi TV. Mesdames et messieurs, je vais repartir du côté de la Suisse pour penser à Bande Cognos, surtout Batala Bisokuna. Sans oublier la Moni Mama Paradis en France. Encore un clin d'œil spécial à Willy Moucheni, le véritable code Yamboka. Code Mboka. On a sa patron. Nana Marcos de Pessembote. Patron Costa couleur. Oh, t'es baby. Donc code Yamboka Motema Barbara Mazural. Vous se comprendre. Voilà, tout qui est ça bien les des annoncés dans la musique et merci massivement à celui qu'on appelle Jean-Marc Kabunda, patron crédible 520 gigas et pourquoi pas na Avalopine du Tour d'Europe, pas na Gigli et Alros. Merci à David Lutete Gaucho, la bande de cognos surtout Batala Kibiso du début jusqu'à la fin. C'est Mark House. Voilà. Berado prince oyebi kinazali foti na ba ak na posa na kanza bolingo qui est chasimo oye yo chatimo et comme yo memangai pembeni ya kofa oyebi bien ba pesa ka jamais et pembele mosala ya punda oyebi bien plezolo Africa Elengi TV, bon s'abonner, hein? www.africa Elengi TV, bon s'abonner, ebele. Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali. Ah, babi mikolo, tozo bin Elengi ezali, Africa Elengi TV, bon s'abonner, ebele. Dans sol, olingo mana maninge John. S'abonner à Africa Elengi TV oyo kama solo ya kitoko ya solo ya ndembi te ya aubergine te ya pilipili te ya solo hein. Gros bisous à tout le monde. Africa Elengi TV Elengi ezali mingi tolandaka pe Africa Elengi ya Mike Lokamba hein place bilingi ezali oza parole à Tour Emado babo maga na bela betani adi ya betatoke Ari abetane, I want to my abetane.
adi ya beta, ah, zabra, tabela, ah, zabra, taga,